Mambenga en général, pe ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureux du pays. Merci pour vos belles télévision pour la Colanda Info. Linga la journal ya peuple pour le peuple. Merci na fidélité et confiance vous a continuer dans le journal Nabino. To fongo la journal pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo la première dame Denise Nyakero Tshisekedi Bango va participer qui mogola dimanche 25 décembre 2022 na culte accent Mungu kuna na centre missionnaire Philadelphie. Héritier Mapinemi a pesipinoba détail. Natina ya kolakisa reconnaissance epai ya Nzambe oyo azali mokili na bolingo pe bolamu na ye azali kotalisa nde couple présidentiel ba participaki na culte ya dimanche 25 décembre oyo ezalaki organisé na centre missionnaire Philadelphie na commune ya Gombe. Spécial culte oyo babengi accent Mungu oyo elingi koloba matondi epai ya Nzambe pona kokumisa ye na oyo nyonso asali na louange pe adoration ya makasi. Couple présidentiel ba célébrer qui elongo na ba fidèle ya centre missionnaire Philadelphie culte oyo accent Mungu. Officiant ya culte révérend pasteur Ken Luamba na prédication na ye a édifiaki assistance na thème oyo sur les traces des mages, thème oyo ezalaki tiré na livre ya Matthieu chapitre 2 verset 1 kino na verset 12. Pour na passage biblique oyo l'homme de Dieu alobelaki likambo ya ba acte moko louable oyo ezalaki posé epai ya ba roi mage bayaki ko adorer Jésus-Christ mwana na Nzambe na bobotami na ye pe alobelaki deux points essentiels oyo ezali ko se résumer na passage biblique oyo adoration ya Jésus pe ba mage ba utaki musika na indifférence nyonso envers Jésus oyo autaki kobotama epai ya bato oyo bazalaki nanu komona ye. Bosimba ke l'homme de Dieu asengaki na ba fidèle nyonso baeba na ko développer sensibilité spirituelle po ete pa ya wana Nzambe azali komimonisa pe amimonisaki epai ya ba roi mage alobelaki lisusu assistance ya ko offrir Dieu motema na mobimba na esengo pe ko sepelisa Nzambe plutôt que kopesa biloko ya mokili. Photo de famille entre couple présidentiel pe couple pastoral ya église Philadelphie ezwamaki na suka ya culte. Totika kaka na masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona komzamno ki ye asarola ki mokola samedi 24 décembre kuna na ville ya Mbandaka na province ya Équateur. Bolanda reportage oyo. Ezalaki na centre ya enrôlement ya école Liziba na centre ville ya Mbandaka nde chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki samedi 24 décembre 4 de lecteur na ye pona geste oyo chef de l'État a lancé ba opération d'identification pe enrôlement ya lecteur na du province ya ouest ya République démocratique du Congo ndenge calendrier ya CENI et prévoyaki lokola requérant nyonso premier citoyen ya République démocratique du Congo a remplissaki fiche d'identification avant à l'écaliboso ya proposé à CENI chargé à prise d'empreinte digitale et impression à carte d'électeur à zoa qui peut explication il y a président à centre d'identification oyo a signé qui carte nae au bout il y a près de 10 minutes président de la République à zoa qui carte d'électeur nae pe à présenter qui ango liboso ba média na présence ya ba autorité nationale lokola premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pe full mobimba ya ba candidat oyo bayaki pona ko s'enrôler geste civique oyo epesi départ pona opération oyo esengeli et se dérouler un mois na ba province ya Congo central, Kinshasa, Kwango,
Kwilu, Maindombe, Équateur, Mongala, Chwapa, Nord Ubangi, P province ya Sud Ubangi. Lancement oyo s'est matérialisé et zali pe détermination ya chef de l'État ya ko respecter cycle électoral 2023 pour na ko prêcher un exemple. Chef de l'État a sensibilisé près de 1000 jeunes ya ville ya Mbandaka nawana asengi na bango baye bana kolanda lokolo na ye ba s'enrôler. Selon centrale électorale, près de 50 millions d'électeurs bazela mi pour l'élection générale il y a décembre 2023 oyo ezali entièrement financé na République démocratique du Congo. Na solo etali enrôlement pe identification ya ba électeur Naïb Sabino ke président ya commission électorale nationale indépendante Senina Mokuse mwana mboka Denis Kadima yepe apesa ki go kuna na Athénée de la Gombe. Reportage. Ezalaki lancé samedi 24 décembre par Yemoko, président de la commission électorale nationale indépendante. Opération ya identification. Président ya Seni Denis Kadima Yemoko akendaki na Athénée de la Gombe. Accompagné na madame Naye, ba exerçaki exercice civique oyo. Babandaki ko se faire identifier, suivi normalement, pe bayaki ko sukisa na kozwa carte d'électeur. Bosimbake efungwamaki depuis na tango avant arrivé ya premier citoyen kuna na Athénée de la Gombe. Quelques personnes oyo bazalaki avant basalaki pe enrôlement na bango. Président ya Seni Denis Kadima invité population congolaise ba imiter acte oyo. Carte de l'électeur de écopé sa droit pour participer à l'élection le 20 décembre 2023. Koleka na prise empreinte, capture de photo, pe bongo na bongo. Bosimba ke bato o babungisa ba carte de l'électeur na bango, bakoki koya na pièce mosusu lokola, passeport en cours de validité, permis de conduire, certificat de nationalité. Sinon, boye na 3 témoins au bas s'enrôler déjà. Olongwa wana Denis Kadima asalaki tourner akendaki na lycée Kabambari na commune ya Kinshasa na complexe scolaire Saint-Jean kuna na Kitambo. Pona kosukisa opération o ebandi bongo na première ère opérationnelle ezui bongo 10 provinces bazali wana pona ko enrôler bato ti mokula le 23 janvier, c'est-à-dire 30 jours avant epesa relais na deuxième ère opérationnelle. Élément qui toque beaucoup kolanda isa bongo ya Stéphana Sokande tout poursuivre journal pour l'observation na cadre et la festivité ya Souka ya Mbula de couple présidentiel ba sali message de vœux pour na ba congolais nyonso. Très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, c'est le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, des hauts et des bas. Cependant, l'espoir est toujours permis, il n'y a aucune fatalité. En effet, vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année, fut-elle de joie ou de peine. La bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura la visite du pape François, l'organisation des Jeux de la francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, des ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, semant pleurs, morts et désolation sur leur passage. Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre qui vont devoir passer les fêtes dans des conditions difficiles. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter auprès de nous, faisons-nous le devoir de participer du mieux que nous le pourrons à leur bonheur. Montrons-leur que la vie mérite d'être vécue et que des lendemains meilleurs sont encore possibles. En 2023, ne lâchons rien, ni un seul centimètre carré de notre territoire.
ni notre lutte acharnée contre la pauvreté et toutes les formes d'antivaleurs. En ce moment précis, dans l'esprit de Noël, j'aimerais réitérer, chers compatriotes, mon engagement constitutionnel d'assurer votre sécurité ainsi que celle de vos biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est mon engagement et je compte le tenir. Ne laissons pas les conflits internes nous diviser et changer notre âme congolaise, celle d'un peuple naturellement heureux, plein d'amour, pacifique et hospitalier. Bamama, batata, bilenge, bolingo na biso pona mboka Congo pe pona bandeko na biso ba Congolais, tobosana yango te. Bolingo pe bomoko nde etongaka mpe evandisaka ekolo. De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons une belle fête de Noël et une heureuse année 2023. Et vous invitons à un élan de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, paix, santé, réussite, joie, prospérité et bonheur sont nos vœux les plus ardents pour cette nouvelle année. Nous souhaitons le meilleur à notre pays qui fait face à de nombreux défis pour son développement. Nkolo abate labino, Mungu abachunge, Nzambi anulama, Mfumu Nzambi kalusue kamboti. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Participer à la 9e conférence ya gouverneur na ville ya Mbandaka na bozongi na ekula na ici au gouverneur ya Otuele Baseane Nanga Christophe ye ala ansaki appel pour l'enrôlement ya population bolanda ye azabongo na micro ya Nadine Asona. Nabokiti na avion na 16h numéro 1 ya province ya Otuele l'homme fort Christophe Baseane Nanga ayambamaki kitoko et pas ba policier et pas wapi basalela kiye ba honneur oyo ezadine na rona ye pe ba membre ya gouvernement provincial et longona ba collaborateur na ye pangonyo so bayaki pona koyamba ye. C'est la meilleure conférence de gouverneur, c'est la 4e. Elle a été différente. Nous avions reçu des instructions du chef de l'État par rapport à l'avancement des travaux du pays. Grâce na succès na ye na conférence ya ba gouverneur kuna na Mbandaka numéro 1 ya Otuele aza vraiment déterminé pour na ba élection ya 2023 na yango asengi na population nyonso ya Otuele ba kende ko s'enrôler massivement. 2023 on voit les élections, on ne voit rien d'autre que l'année électorale. La première des choses c'est s'enrôler. Nous aurons beaucoup plus d'enrôlés, beaucoup plus d'électeurs. Et les jours du vote, il faut participer. Et nous, dans les Hautes-Volées, nous avons notre candidat, que je ne peux même pas cacher, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et nous devons le soutenir. Autour ya chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba 26 chefs, ya ba exécutifs provinciaux, ya République démocratique du Congo, bango nyonso, ba évoquaki ba question, ya ba intérêt commun, pour na pays résolument retourné na avenir. Secrétaire général ya Fati Krik, mwana mboka Israël Bouka Samaele le palmier à Salaki week-end leki installation ya coordination Fati Krik Lukunga mingi penza kuna na commune ya Ngaliema. Stéphane Skande azaki sous place na compte info Lingala. Ezalaki na ambiance ya kitoko nde bana ya Fati Krik Lukunga bayambaki secrétaire général na bango Israël Bouka Samaele le palmier. Sima ya ba discours ya bienvenue batelemi secrétaire général ya Fati Krik OEP na tourna ye azwaki maloba pona ko expliquer vision ya Fati Krik. Temps fort ya liboso ezalaki installation ya coordonnateur ya Fati Krik Lukunga mwana mboka Jean-Baptiste Bamunanga na comité na ye azwaki bensi nyonso ya Fati Krik bapesaki ye pe sur place document to pe acte ya investiture bakisa acte ya nomination na ye na poste ya coordonnateur ya Fati Krik Lukunga.
na mandat ya 1 année. Yenani Mwanamboka Jean-Baptiste Bamunanga. Deuxième temps fort ezalaki bongo message ya présidente pe initiatrice ya Fatikrik Janine Maditoulou Mukala oyo babengaka ye pe la princesse. Ye azwaki acte ya nomination ya coordination Fatikrik Lukunga pe apesaki quelques conseils depuis Canada. Prends acte de votre nomination en tant que présidente fondatrice de Fatikrik, canal d'élévation pour la RD Congo. Nandengo yo batomboli bino po ete bokamba famille monene oyo ya Fatikrik na Lukunga. Na kosenga na bino botia makelele po ete lopango yonso na kati na Lukunga tokuta mama moko ya Fatikrik na kati, papa moko ya Fatikrik na kati, boye pe bino bilenge. L'avenir de demain vous appartient. Et bongi bongo na lopango moko na Lukunga tokuta pe elenge. Bobo sanate bana ya Lukunga. Bisonso toza la sima ya FARDC elambo ngana lati lelo pona kolobe te biso soto za simana bango. Soirée culturelle Kanyok ezalaki organisée vendredi 23 décembre n'espace Africana Palace ezalaki pour na rendre hommage na immortel professeur Mukash Kalel. Thème na yango ezalaki bongo unité dans la diversité. Nadina Sona Igor Tsingi reportage. No ya Africana Palace nde eservaki de cadre pour la deuxième édition ya soirée culturelle Kanyok Scan na mokuse toujours na bokamemi ya femme forte Christelle Tendo milulu oyo elekanaki kitoko kaka ndenge bino moko bozali komuna cérémonie ebandaka te ebanda na mobange na prière na sima modérateur azwaki maloba epai wapi atalisaki deux particularités ya deuxième édition oyo ya liboso barandaki hommage na immortel professeur Mukash Kalel ya mibale ezalaki nde diversité ya ba culture to monaki bongo si groupe folklorique mobimba baningisaki na ndenge ya mukete. Kaka na deuxième édition oyo bosimba ke bapesaki bato nyonso oyo basoutenaki SCAD na première édition ba diplôme na suka na nyonso la toute puissante Christelle Tendo alobaki boye na micro ya Info Lingala. Nzana esengo ya kokabola mo elongo na bande ko ebele édition ya liboso ezalaki bakanyo ka bango moko mais mbala oyo tosangani na bikolo ebele de rendre hommage na prof Mukash Kalel mais elongo na bikolo ebele bakanyo bakaniji barund bachokwe tozalaki pe na bashi tozalaki na basonge tozalaki na bayombe na baluba bozomona boni tozana nkita ya kitoko oyo tokoki kotombola liboso kwa bato yango tolobi elongo soki tosangani po ete totombola toki peze bina biso Kongo ekokende liboso na bomoko mpenza nde tokolonga. Deuxième édition oyo elekanaki kitoko na idéologie ya kolia komela pe mabina. Tobeta bongo masolo ya religion ministère de prière et témoignage les étonnants oyo kuma makabongo na mosali na Nzambe Madonga Lula bango ba célébraki Noël kitoko na mokolo ya dimanche 25 décembre elongo na bana ya Ekodim. Christian Kengebeni azalaki wana compte Info Lingala na commentaire ya Nadina Sona. Elekaki kitoko na ministère les étonnants oyo ekambamaka na la femme forte l'évangéliste Madonga Lula nyonso wana pona commémorer naissance ya mokonzi Yesu Kristu oyo babengaka yango Noël nyonso ebandaki na prédication ya frère Peter Lukusa oyo azali président ya jeunesse epai wapi atiraki message na ye na livre ya Jérémie chapitre 1 verset 12 na mama na likambo la parole éprouvée akobaki na koloba liloba na Nzambe eza na base
décret ebele oyo ebombama pona ko changer ba vie ya bato pamba te ko botama ya Yesu Kristu elobama pe ekokisama na sima eyaki tour ya bana ekodim epai wapi balekaki tour à tour pona ba poème pe ba recitaki ba verset biblique pona kotalisa qui était l'enfant Jésus na suka bana ya ekodim basalaki basenet moko pona kotalisa kobotama ya Yesu Kristu message e ya mamaki kitoko na sima ange de l'église évangéliste Madonga Lula apesaki bakado na bana nyonso ya ekodim na micro ya info lingala coordonnatrice ya ministère les étonnants à Solo Liboui bana biso kotalisa biso ete lelo o Noël ezali fête ya naissance ya Jésus-Christ et bana na biso ba yebi yango pe ba démontrer biso yango alors vraiment nazo mona ete na kati na étonnant en tant que maman bana na biso o tango bazokola na nzela liloba pe bakokola na yango bango moko pe ba démontrer biso que koye pa ya Yesu yemoka lobaki laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas et toboni ke bana na biso ba démontrer que koya o bayaka awa na kati nisika oyo bayaka pona bombote bayaka pona biscuit bayaka koyoka liloba na Nzambe pe lelo o ba démontrer que liloba bayokaka basalelaka yango esika ya malamu yango yo ya kobondelaka ministère de prière et témoignage les étonnants bezwa mibongo na avenue Mwanda numéro 15 bis référence arrêt école Pongabi na commune ya Kalamu epai wapi kolo amimonisamaka na ndenge ya kosakana te. azongisi ba vol na ye na destination ya Kinshasa Mbanaka Kinshasa Kindu pe Kinshasa nyonso esi ebandaki depuis mokolo le 19 décembre 2022. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation Mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka na kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays. Nous allons communiquer à professeur Dan Kuba Takana Bolanda. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende kosongole massivement pona tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pona ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune ko banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours docteur Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a ko gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo.
première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza pona biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Yom toza la posa kokende Angleterre, agence Eric eza kosunga pona kosala ba démarche ya kitoko. Boba ke $1000 à pamba, oza déjà na masolo po bazela visa ya kitoko. Reportage. Yango oyo mwana kin ozana posa ya kokende na Angleterre nayebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba ozwi visa ya Angleterre ndeko yo yaka kaka na compte ya $200 na ba frais mususu ba bandeli yo déjà ba démarche les lots juste pour informer ba candidat na biso nyonso ke offre ya Angleterre à $1000 et bandé déjà na agence Eric Travel nyonso voilà bato nyonso balingi ba voyager pour l'Angleterre on avait dit voilà le visa d'Angleterre est déjà là nous avions dit l'offre pour l'Angleterre c'est à $1000 moyennant $200 à compte et à ne pas oublier ils ont des frais misusu en dehors il y a $1000 donc vous passez sur place ou bien au communinga na privé tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo Bombo sanate yo ozape na posa kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, oza na posa ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te, agence Eric ezawana, eratakate, sur, prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete, musika te na INPP, yo oza na Tiangu, boulevard Lumumba, côté ya Masina, soki olingi okota na entrée Kimbuta. Bana ya Funa na diagonale ya commissariat ya police côté ya Rekingabwa. E bongo yo na Lukunga, kende kaka na Kitambo magasin pene ya Facebook. Agence Eric Travel, ezo mema bino likolo, bokomela pema. J'ai pris le McDo, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. Bozala ki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple pour le peuple. Merci Nabino Bilonyoso bolanda ka info lingala journal ya peuple pour le peuple. Joyeux Noël na mabota Nabino soki bo sepela ki na journal bopisa. Merci na Igor Tingi azaki bongo na sima ya caméra. Christian Kengebeni azaki na montage. Concours rédactionnel ya Nadine Asona Mouyala. Supervision Simama qui est pas héritier ma pinde mina coordination à Stéphane Skandi. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pays ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokuta ngo place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.